Sango ya pasi, sango ya mawa la famille, sango ya kosala nzoto malili onga moko na lobaka nzoto malili la famille koya kolala kolamukana basango koya kolala kolamukana ya pasi makambo oyo na ye kobetela bino lisolo lelo eza histoire moko euti kosalema na makala komi na biso ya makala bandeko na nga en tout cas dossier moko ebangisi ngai dossier moko eningisi nzoto na nga pas possible dossier moko elelisi ngai bandeko na nga eza na tiktokeuse moko na kombo ya Ruth na bandi batu oyo deja batalaka ba TikTok makasi bayebi ritango wana aza tiktokeuse moko ye mingi na ba compte na ye abanda olakisaka bambongo aolakisaka bambongo azolakisaka bisika bien bisika vandaka fi moko ya lokolo pete fi moko akotaka ba boîte de nuit fi moko alataka kitoko fi moko aliaka bilieli ya bien bandeko donc vi penza ya TikTok ezalaki vi moko batu nyonso batu ebele babandaki koanvie ritango bazalaki soki katie video moko 1 heure du temps bokomona déjà ba video wana na 1 heure du temps esi esali déjà ba 50 000 views tellement batu babandaki koanvie ye makasi. Il y avait même de ces personnes quand de boyebi congolais aza mutu abisenga senga batu mosusu kutu babandaki kosenga ye bambongo batu ebele bakomaki kosenga Rit wana bambongo akabelaka bango bambongo apesaka bango bambongo to bande komona biso nyonso Rit pesa biso pe ozolia kaka yo moko biso kaniselaka biso te la famille to ye kolala kolamuka baye koboma Rit babomi ye ndenge nini asali nini po baboma ye esalamaki pe ndenge nini. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Ines NM officielle. Bienvenue na balandinyo so yakala. Bienvenue na bao nyonso ya sika. Kande na lobaka na bino boyei malamu na chaîne na biso ya Ines NM officielle. En tout cas la famille so kezamba la liboso et salemi kenon oya kotala oya kokota plutôt na chaîne na biso ya Ines NM officielle. Na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka pe massivement bobo sana pete koklikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga ezalaka toujours bien que non. À chaque fois que Ines NM officiel a obanouye la cabine ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Naïb Sarabino toujours que non, vous informer c'est notre devoir. Oui bien sûr, les a devoir na biso s'abonner aussi massivement pour que bo rataka et l'autre côté na chaîne na biso la famille. Hein? Awa tozo kende toyaka kobeta ba makambo ya o etali ba film ya mboka na biso toyaka koloba makambo ya ba musicien makambo ya ba comédien na biso tolobelaka penza makambo nyonso na chaîne na biso tolobelaka tout sauf rien quand de toye lelo awa na histoire ya Rit bandeko na nga eza dossier Rit quand de boyebi akomaki kozala na ba camarades ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko masolo ya poso masolo ya beauté masolo ya mbetu tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi mama azala na baposa sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso oza na ba bouton oza na ba tache oza na ba tampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna ba masolo ba produit ya kitoko ba produit ya kilikili ba produit o eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois yo
tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde, ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Voilà, kande na oloba la famille Rit akomaki kozala na ba camarades, akomaki kozala na ba camarades ka ndenge ezalaka tango akomaki na mwa ba mbongo na ye ba TikTok na ye zo futa mwa mibali bazolandaka ye mwa masolo ya bien na kote na ye ezokotaka bino moko boyebi soki kama makambo na yo nyonso ekomi kosimba okozala lisusu besoin na ba camarades te yo kende koluka ba camarades nde bayaka pembeni na yo siko tango akomaki na ba camarades pe balingi bakota na je na ye ba camarades pe bazala lokolo pete ba camarades pe bazwaka mibala malonga ba camarades pe basimbaka mbongo eye kosala ke na ba camarades na ye likolo pete tikala kosalima te kosimba mbongo na kote ya ba camarades na ye batikala kosimba mbongo te nde ba camarades jalousie ekomi kokota bango bino moko boyebi kande ezalaka bino nyonso bozo meka likambo moko songolo pakata boye ko se rendre compte que ezaka camarades na bino yende soki bozo kende na musala yende bakozwa ye soki bozo kende wapi ye kaka nde bakozwa ye ba camarades surtout ba camarades oyo basambelaka te jalousie ekotaka ba camarades ya Rit jalousie ekomaki kokota tango bakomi komona camarades na bango kaka ngana zwaka te kaka Rit nde azozwaka kaka Rit makambo nyonso soki tokeye bipai ezaka Rit bakobengisa soki tosali boye ezaka kaka Rit bango jalousie ekomi kofuta kolia bango jalousie ya mukete jalousie ya minene la famille eye kosala ke baye ko organiser ka ba sortie na bango babimaka ba camarades yango ya Rit tango baye ko organiser ba sortie na bango na ko organiser sortie na bango wana nzoka basi basombe ape na bango poison Rit atikala koyeba te ya azaka na vie ya luwenge vie ya prière ezate Rit ye muto bando sunga mama na bango la famille baye ko bimana Rit tango baye ko bimana Rit mbala moko batieli ye poison bando lia biloko Rit alobi a se déplacer ke de se soulager ka ndenge ezalaka balobi ça va biso toza awa ba camarades na yo ya sur kobanga na yo te ndenge akei bongo batikeli ye batieli ye biloko na ya kolia tango azongi mwana batu innocente qu'elle était aye kokolia asilisi kolia basalisali bamakambo na bango nyonso batapage kandenge bamisana na bango kosala batapage tango baye kosilisa mutu na mutu ake na ndako na bango Rit akomi koyoka ka libumu pasi bamema ye na hôpital boye basala baexamen eza poison bameka kotraite ye nzoka biloko nyonso ya libumu esi ezika donc batielaki poison oyo bapoison ezalaka makasi bapoison oyo ezalaka keno batieli yo na ntongo na pokwa ifo okufa esi ezikisi deja biloko nde poison bayaki kotiela ye bameka tosala kasi ata opération tomeka nanu soki ekosimba nde bisika Rit ayaki kokata motema Rit aye kokufa bandeko na nga eza sujet moko ezosala pasi Rit aza mwana moko oyo abandi vanda na quartier Makala na bandi biso nyonso toyebi quartier wana eza te ke non eza quartier moko ya bien eza quartier biso nyonso toyebi batu baza kuna vi kuna ezalaka neti batu oyo baza na mofleri te batu oyo baza na lemba te toyebi ezaka vi moko ya tolukaka baparent bazolukaka Rit epa na bango bazalaki na mbongo te Rit kaka bamisala na ye wana ya lokolo pete mo bino moko bo comprendre nde musala ekomaki kosunga epai na bango nde musala ekomaki kosunga baparent na ye nde musala ekomaki kosunga mama na ye nde musala ekomaki kosunga bandeko na ye la famille nde musala ya Rit wana mbongo ye muto abande kosunga epai na bango ba camarades
sikoyo na ya kotuna nanu bakamarade avant nakota na analyse na nga bino bakamarade ntango bobomisi rite bongo bokanisi ke likolo pete oyo azalaki nango bino nde bokozala nango sikoyo bokanisi ke kozwa ya rite oyo abandeki kozwa bino nde bokozala bato kozwa bokanisi ke bénédiction oyo rite azalaki nango bino nde bokoya kozwa bénédiction wana yango bozokanisa la famille ezaka pasi babilo mosusu ifo tolobaka bana basi eloko na ye kosenga na bino lelo toomona réseaux sociaux ezoya kofula bato ka réseaux sociaux wana likolo ya kofula bato ezoya kobomisa mpe bato réseaux sociaux soki lelo nzambe asali yo grâce na mwa batiktok obandaki okomi kozwa mwa bamarché ezala bamarché o kende osalela bato bapublicité salela bato boye matakita salaka boye ezopesa gloire au Seigneur bozalaka mpe na basekret babiloko nyonso babimisaka te nga nayebisaka toujours bato avant kosala eloko zonga nano epa na bino vito wando mene epa na biso ezalaki ndenge nini na ndenge nazwi nakomi kozwa boye c'est le moment na bongisa nano epa na biso ke nazalaka moto ya matalana te tala lelo oyo rite aye kokufa bakie kozwela biso bavideo na bafoto epa ya barite bokondima te fi wana na ndenge azalaki na batiktok soki otali ye boye olobi keno epa na bango baza na mbongo fi wana bandosalaka bapublicité azokontaka mbongo soki baye kolakisa yo keno wana epa na bango kotikala kondima te kotikala koimagine te botika bamakambo oyo ya matalana too much matalana ezobomaka bato ebele na bakamarade omoni nzambe soki aeleve yo na niveau moko boye eza na bakamarade mosusu il faut kobwakisaka bango eza na bakamarade mosusu longola bango na vie na yo eza te ke no okomi orgueilleuse okomi soki nini te mpona kose protéger mpo mokili ebeba eza bongo ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko masolo ya poso masolo ya beauté masolo ya mbetu tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi mama azala na baposa sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso oza na babouton oza na batache oza na batampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna bamasolo baproduit ya kitoko baproduit ya kilikili baproduit oyo eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty baformation mpe ya makasi mpona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na mosala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres mpona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore
encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka qualité te mais muke kaka nde batekaka qualité chez Gershom Biashara, c'est la qualité. Hein? Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Ah, numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gershom Biashara. Kuna qualité, kuna biloko kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gershom Biashara Tokos. Gershom Biashara, c'est la qualité. Gershom Biashara bisika masolo ya kitoko.